Alors bandeko mbote na bino tomisa kolanda ngai nzambe apambola bino. Il fallait na bandaka moi boye po video ba longolango te. Na ebite bandeko soto ko loba nini pona mboso oyo aza président ya assemblée. Soki to lobi kaza idiot bato beli baba pourquoi lobi ndengo wana tout ça. Mais idiot pesa ngo finga te. Eza mawa bandeko za mawa. Alors, elle a floré la mort, puis expulsée dans des conditions dramatiques à Bruxelles. Elle a floré la mort. C'est qui? Bandeko, na bandiko luka ba titre ya kotia parce que sona tiena boye golekate. Ya wana yebisa ki bino mtolandanga. Botala nga sona ba titre te. Soko monika nga eke yolanda nga kota na katitala. Okuta na makamu ya bien. Parce que sona cheka titre balongoli. Pourquoi bazolongola balobi nga bien ke yozo tia ba image, ozolo ekisaba tu salite ya mboka. Tozo obligé kolongola yango. Surtout soki na cheki kombo ya mokonzi o ya bango. En tout cas faut ekende. Alors bandeko na to yokana. Na salaki video moko derrièrement na lobaki makambo oyo ekwei na mboka na biso oyo ekweli Félix Tshilombo na Gisèle Pela eza na makambo ebombami na sima me ndenge bino zolobela yango eza yango te na lobaki yango sikoyo nalingi na porter ka moi éclaircissement. Mais to yoka nanu soki ya solo na lobaki yango na video ya il faut nata la date nango total date nango soki ezalaki quand ezalaki le 23 septembre 2021. Alors, c'est vraiment la honte. Mais parce que ma camo est bomba mina sima ebele. Bientôt 3 ans yangoyo, ils ont koka na Tshilombo na pouvoir. Pouvoir oyo boyebi bino so ya kimoyibi. Banda bakenda entre Denise Komorenani Denise Nyakeru na voilà na banzi boyoki eloko nazaki nango besoin ke bozwango ndenge bozoko zwila yango te makambo ekwei na mboka bozwango ndenge bozoko zwila yango te sura lobani wana pasi na yebi nazaka ma muke bien informé na makambo oyo elekana na mboka na biso. Alors tokomona susu mutu mususu yeba zwi langage kaka onga nazwaki ngalobaki le 21 septembre 2021 et que lelo toza le 27 septembre 2021 toza okende toujours bandeko makambo komi sérieux bozwaka ba numéro ya ba vidéo oyo. Je vous en supplie. Beaucoup comprendre un jour pourquoi. Alors, tu as aucun ennuyé. Ils n'ont pas de pouvoir. Alors maintenant, il se pose deuxième question. Qui a commandité ça? Qui a décidé? Vous croyez que Tshilombo peut se tirer une balle dans ses pieds pendant qu'il est aux Nations Unies? Je ne crois pas. Il n'est pas si bête que ça. Et
cette manière-là, je ne crois pas. Ses propres enfants, je ne crois pas. C'est commandité à Kigali. Tous les services, il y a président François Eki, il a une femme aussi rwandaise. François, oui, il va citer Nabilo Kwana. Il y a une femme aussi rwandaise. François était avec Joseph Kabila. C'est quelqu'un qu'on a détaché dans le bureau de Tchilombo. Pour quelle mission? Voici les missions. Ils n'ont pas protégé Tchilombo. Personne ne l'a protégé. Même la maison civile, je vais revenir là-dessus après. Même la maison civile, personne ne l'a protégé. On l'a étalé au monde entier. Et pas seulement Tchilombo, c'est nous, c'est le Congo. C'est le Congo qui est sali. Et c'est ça ma colère. Bon, maintenant, pour revenir maintenant à la deuxième, le volet, il y a Bassi. La guerre entre les femmes. Denise Louise Nyankero. La rivalité. Avec l'autre, Mpela Gisèle. Gisèle, la photo que j'ai affichée là. Bandeko, oui, merci beaucoup. Gisèle et Denise, merci beaucoup. Oh, ils ont 11 minutes. Nalingaki aboyoka Keye Azoloba. Il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, commandité cette façon d'expliquer Gisèle avec beaucoup de brutalité vers Bruxelles. Mais Bandeko, les étrangers qui commanditent des opérations et ils travaillent. Il n'y a que nous qui ne travaillons pas. Mais, Batoyo, Bapesi le pouvoir. D'abord, Bapesi pouvoir, mais Balingi était. Bapesi pouvoir, mais Balingi était. Bango, Bazo travailler. Bazo travailler sérieusement. Blaguité. Babomi et Belé n'entourage à Tchilombo. Si il faut que Boma au Penza et que touche Tchilombo. Il y a le que cette dame a fleuré la mort. Il faut que Boma n'entourage à Tchilombo. Boma Penza Oyo et que Pesa Tchilombo passi. Oyo que déstabiliser dans aucun devoir troisième année. Mais nos adversaires, et ils sont en train de travailler. Sont en train de travailler sérieusement. Mais Bango, Baza, ne sengote, après c'est nos pouvoirs. Bandeko, Bolanda, Soko, dans la vidéo, on découvre. Nakosenga na yo après au partager yango. Nakosenga na yo vraiment après au partager yango. Bolanda siko oyo. Ola. Ah, en tout cas soki ezate voilà yango. Voilà. Gisèle. Voilà, Bandeko. Wana bomoni Gisèle Mpela. Tshilombo aza mutu aza une expérience atamukete na politique.
parce que ça n'a jamais fait politique. Ce qui au sali ba alliance, ba pacte, c'est mieux d'informer aussi ta conjointe. C'est très important. Maman Oyo a informé que Tshilombo ne peut rien faire sans l'aval des décideurs. Yé aïba kiamote. A sali proposition Oyo pa ya chef de l'État. Nabango. Et l'équipe, bango bayoki. Oh, mais Oyo biso ezali que Tshilombo ne peut rien faire sans notre aval. Oyo azolo babiloko abo ekenzele ko sala matina mbandaka auti so wapi. Mama Oyo a informé na biloko na te. Ndeko na ngai soko za na faire na Rwandais. Pardon, soki akangeli okanda yeba yango ke okofuta yango okita omata. Alors bamona yike lukola yazo ya mbangu sikoyo nde iye muta okita. Bola nanga bandiko nanga tangu yako kita parce que azaya ye mutu wana okoma vraiment déstabilisé batu ba peso pouvoir souci na bango za nini que peuple amona yo ke oza rien. Peuple abaye yo, peuple amona yo tina te. Souci ya batu oyo eza yango wana. Ngonga yango ekokaki po bakitsa ende ba bomaka mwana ya Laurent Désiré Kabila oyo mwasi. Na basi boyebaka biloko na salamaki. Fuite salami. Ba monter moi scénario moko boye. Sans que tu vas mettre au courant. Gisèle. Il faut tout bimisa mbangu avant ekweya. Bimisi qui m'a na Bruxelles. Eza net na yebite na période ya Kabila le père. Tozaki na nga. Etienne Tshisekedi a lobby que na bosse non vraiment le bagi mais a lobby que mboka ezana mboka ba Rwandais. Donc eloko mo salami ezate pour la libération. Alors tant ba Rwandais ba yoka kiango il fallait ba kitsaye. Kabila le père azuye après bomba na Kabeya Kamonga. Le biboko ntikaye kuna pour risque wana ezalate. Et ndenge yango yo pesa pona mama Oyo. Ndeko Congolais azo raisonné te. Batindi batu na bango na ba média pona ko distraire ba Congolais, ba politiciens congolais. Yangona bandeko ngana zo ka prendre bilo le loke. Na bazi mikolo oyo bokomona ngai te na makambo oyo mboka. Parce que mission na ngeza ko interpeller ba konzi pona lo bla banque ba travailler ka boyete peuple azo na pasi mais na komi na suka na monique to kitatio matati lo mbo changer te. Alors pourquoi sikoyo ngana ko continuer ko loba entre temps na travail moko ya ko sakanate à partir de lobby mardi. Donc à partir de bouton na 0h na zamu tumoko c'est déjà na keko bomba mana ba prière na ko kota na ba prière. De toute façon tozo banda octobre novembre tozo kende na ba sanza oya mabe o esenga ba prière mingi pona biso batu oyo toza kombati à tout moment. Alors batu oyo ba raisonnaka na ndenge ya batu te bazolo ba n'importe quoi. Bamoussou a m'a porté plainte, salaboy. Mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Politique est compliqué, il ne faut pas comprendre. Sinon, on comprend. Politique est comme belé. Mais il y a que l'adversaire n'a pas non. Bango pour le boma muto, et c'est le côté.
bango pona ko boma mutuko eze lokote et bazo travailler na yango bazo calculer to pesi Chilombo mandat ya 5 ans mais to ko pesi 5 ans sous 10 ans parce que azo travailler bien pour la biso mais to faut pas to ko commissaire pe kuna te mais to baré pe sikoyo na lobaka na bino na sala vidéo moko boye na lobaka soki Chilombo ako surprendre bango te bango bako surprendre ye na lobaka na sala clair hein na baka soki Chilombo a surprendre bango te bango bako surprendre bandeko ozolo baza musala nzambe boyoka ona zolo baka et vous me donnerez raison un jour. Alors bandeko totala elo mususu mais o wana na yebisi bino ke maman wana effectivement elle a fleuré la mort ba précipité ba bino non écrit sur un problème après ba kosibino ba bio non visa na esilaki aza suna fils visa te yango wana to bengani mais pour un chef ya mboka o ya bino visa pour na moi c'est na iso ba kamuni parce que y a zo contrôler nyonso iso ba kamuni alors bandeko toto ana no oyo. Je vais prendre l'exemple de la DGI Congo Central. À la DGI Congo Central, on a fait une mise en place. Vous savez que tous les Bakongo qui occupaient des places de responsabilité ont été tout simplement remerciés, ils n'ont plus de fonctions. Mais qui ont récupéré les postes? Je ne vais pas citer cette tribu ici. C'est qui? Non, je ne vais pas comme taxe parce qu'à chaque fois qu'on veut dire la vérité, on vient vous brandir le tribalisme. Aujourd'hui, au Congo Central, tous les postes qui étaient occupés par des responsables Congo ont été remplacés par nos frères de Luba. Les Kassaïens. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, nous avons... Donc vous voulez dire quoi? Tous les postes de commandement à l'heure où nous parlons, je suis en train de dire c'est la vérité. Animés par les Balouba. Tous les Bakongo qui avaient des postes de responsabilité ont été tout simplement démis de leurs fonctions et remplacés par... Ça c'est un discours de quelqu'un qui vient de chez le mandat de mais ça ne se croit pas. On sait que vous-même c'est acceptons la vérité. La vérité, c'est vrai, elle peut être difficile à accepter, mais elle vous affranchira, disait Maître Jésus. C'est la vérité. Et j'ai les noms. Non. Vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être DG de la MIBA si vous n'êtes pas Luba. Vous ne pouvez pas être DG. Alors, bandeko, boyoki makambo oyo miatezolo aza koloba. Mais baza basi. Nini eza na maboko na bino Congo Central mais boza na assemblée provinciale mobimba kuna et pourquoi koluka révolte te bo benga na bango so bolobi ke non oza province ya Congo Central pa na bino ba Congo te mto baza ko gérer eza biso bino nyonso ba député so bo siliki mais bakolongwa nga moko nazali awa na bengi ba Congo musunga bidi bo pesa na numéro ya téléphone ya miatezolo na benga ingai ba Congo eza mawa bande konanga ba Congo pour l'instant eza mawa soki ba chrétien oyo bazwaki indépendance soki ezali ba Congo oyo ya lelo atende ndeto zoki mote na sengi na bengi banani te bopesa nga numéro ya téléphone naza trop pris ya ye na ya gouverneur ba Congo ngamo na benga bango mususu ayebi ke soka pesa numéro net ya ye ngai na bano l'excès sous na ba émission soit dans un besoin na yeti dans toujours na besoin ya mutoyo c'est ça le Congo eza mawa yangwana pe na kolekisa so mutute na ba émission nga na kolekisa lisusu mutute c'est fini oh za mu Congo na lekisa yo awa non c'est fini na nani na bengi te na bi po pesa numéro de téléphone na ye pour notre intérêt commun. Il y a Congo Central. Bandra Bengo Senga, Bazo Pesanga Monte. Soit Pesanga, on a benga, et pour na mais écoutez, il faut que ça révolution. Na Obanganan.
ngaza mongolo wana ngana mobanga naye. Voilà. Alors bandeko tokei alo bandeko oyo bana baza na Kasai baza kolia baza soki 6 mais mama azomelisa mwana mosusu na libele po boyebi travail baluba ezali kobotisa mwasi bana ebele jusqu'à boko fatigué ye. Voilà. Depuis que je suis là d'ailleurs, je n'ai interdit aucune manifestation. Les droits et les libertés des citoyens sont garantis. Mais nous avons comme l'impression qu'il y en a qui confondent démocratie et anarchie. Il ne faut pas craindre une répression brutale? Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir la paix. Patient, on l'a mis dans la brutalisée, j'ai voulu faire, il faut me prendre son téléphone, il faut protéger. Puisque je tombais, on va me mettre dans ma cadence, on va mettre dans ma cadence, on va c'est ok naïe. Oui, parce qu'on fait un dialogue Fayoulou, on a dit que c'est interviewé, la forcé à les marier, on va me brutaliser, que nous serons là, tout ça, et tout ça. Alors, bandeko, nalukela bino eloko ya mboso bandeko mboso eza mawa mboso aza soki président ya assemblée mais avant na tia wana na tia na oyo bongo totala voilà eloko ezoleka na Get out. Hey, out. Get out. Out of this place, man. Out of this place. Out of this place. Hey, left, hey. Leave him, he's on record. Hey. He's on record, leave him. He's on record. Don't worry, he's on record. He's on record, don't worry. He's on record, don't worry. He's on record for this. He's on record. No.
left that place to come and stop the safety meeting. He has no right. Don't worry. He has no right. He's on record for this. He has no right. And this one, we are going to take it up seriously. Don't worry. Don't worry. Don't worry. He has no right. The man is conducting a safety toolbox meeting. He went there and then disturbed the safety meeting. Voilà. Bandeko. He has no right. Voilà. Bandeko nangai. Tukotala mboso. Eza soni mingi bandeko. Tango yozali président de l'Assemblée. Mais oyebi na ote que signifie président de l'Assemblée. L'attribution ya président de l'Assemblée eza nini. Oyebi na yongo te. Eza pasi pona biso bandeko. Eza pasi. Pasi ya pasi. Oyebi na ote pourquoi ozali président de l'Assemblée. Bandeko mundele sekaka biso na bandenge ya kosangana te. Un président ya assemblée aya kosalela neti Macron publicité ou bien Chirac. Un président ya assemblée atiki bureau na ye ayeti na nchango alobi soki balobi na bobima po bo manifester bobima te eleki bongo lelo lundi le 27 parce que ayebi que manifestation to soulèvement est le 29 jeudi. Oui, jeudi. Donc beaucoup espérer na nini na mboka ya ndenge wana bandeko na ngai. Beaucoup espérer vraiment na nini. Ndeko eza mawa. Alors et pas na biso kuna tala mboka to na ba or na ba diamant mapa ya mbimba population zo kosomba yango te. Alors ba préféré bakata mapa ya mike boye po ba patwa pasi basomba kata ya mike oyo. Mboka oyo tonda na ba diamant na ba or ba cuivre tala peuple nenga zo souffrir. Mais mboso obomoni wana alobi na bino na 2023 bo voter Fachibe ezamawa. Un président d'assemblée. Ce qui va lobby que aza idiot, ate, aza idioté, aza ce qui nani. Alors, bandeko nangai, ils ont passé. Donc, talabiso, koloba, nde elekitro. Assez souvent, il faut parler seulement quand et si tu as des mots qui sont plus forts que le silence. Abonnez-vous. Bandeko, biso ba Congolais, kaka koloba. Eloko batikeli biso nde yango wana. Koloba na koloba. Koloba na koloba. Bato ba biso balobaka, biso balobaka te. Na bai toyoka nanu awa ekozala pe eloko Le président Félix Tshisekedi peut se réjouir du fait qu'il ait renforcé le pouvoir des messieurs comme Jules Alenguete. Je salue ici la dextérité, la combativité, le patriotisme et l'engagement d'un homme, Jules Alenguete.
Le travail qu'a M. Jules Alinguete et son équipe est un travail exceptionnel. Dans ce pays, on n'a jamais enregistré un tel travail produit par l'inspection générale des finances. Je salue le travail de Jules Alinguete. Gilles, papa, aussi au côté de la mitema congolais. La émission, en tant que la commune, comme Matumboli, Moutalika, ça le Keba, IGF, Aboya, Tobenga, IGF. J'ai lu le travail de l'IGF. L'IGF fait son travail en train de traquer. Et le travail de l'IGF s'est fait bien. L'IGF aujourd'hui fait peur comme l'année hier. Aujourd'hui, Bandeko, il a fallu que Jules Alinguete IGF. IGF. Eza mawa bandeko na ngai. Eza mawa. Omonde batile bino l'étranger baya kokumisa IGF. Eza passé hein. Alinguite, Jules Alinguite, c'est un traître. Nazo salango kalate. Nazo salango kalate. Bandeko na ngai. Tala babengi ba kalombo so kalombo ba yawana bolo ba ki travail zo sala isa travail moko bien boy na boye donc il faut kumisa ye eza pasi bandeko eza pasi donc bazibi so peta bazairo bazoba ya bazoba koya koloba oyo nyonso balingi tokondima na biso kaka IGF a telemi yende mutazoko dénoncer bateau bamiyibi. Ce qui n'a signé on a aussi la vidéo. Ce qui se passe à la présidence. Gilles Alinguite akangi miso. Bateau ba yiba. Azo baba comme na bango te. Azo lo bakaka bato pamba. Mais vrai bateau, azo lo baba bango te. Alo bato bandeko na suki nanga wana anatanda to loba makamusu sumbote na bino bandeko ndena bino kake na banzi lelo ko za la dernière vidéo na ngai na makama politique à moins que sauf urgence pona le capo na lobitro il faut sikoyo na sale la mission na ngai on salaka oyo eza musala kitoko ngana linga. Ma mission est de prêcher la parole de Dieu, de délivrer les captifs et de guérir les malades. C'est ça mon travail. Oyo nayaki pour nous interpeller ba kontina bino que